Merci. Vous êtes ma pensée prioritaire et ma pensée première. Je suis à la maison, je vous le dois. Merci partout où vous êtes. Merci. Alita chamala na komi prisonnier yelengo yo nzamba kelayo kolamba bolingo na ngai epai mosusu te mposa na nga nano esili te makisa marula na ve